Ingeta, la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, ya koinda nde ya koinda, ya kobeba nde ya kobeba. Bandeko nanga toye kolala kolamuka, toye komona ba makambo, toye kolala kolamuka, toye komona esomo, toye kolala kolamuka, tomoni dossier sur dossier concernant surtout et encore poutine de l'écriture, la patronne à Belleville, Candy à Belleville, moi c'est à papa Dani, Eza Bongo. Babila moi c'est photo lobaka. Pour ceux qui sont kolobate, mtokoya kolobango azate. Moi c'est Libala, Eza Bongo. La famille. Toi na ba dossier, quand na yebisaka bino soki bato baye koloba, Mama Inès akoya pe koloba. Soki ya koloba ezate, en tout cas, biso pe tokoya koloba te. Premièrement na bandana nous na problème ya matanga ya mwana na biso na kombo ya Myriam. Biso nyonso toyebi Myriam oyo ajouaka na Bellart Production. Akufelaki mama na ye enterrement et salamaki, c'était, si je ne m'abuse pas, le vendredi. Nde bayaki ko enterrer mama na ye. Tomonaki présence ya Poutine, la patronne à Belleville Candy. Azalaki kuna, pas seulement elle, équipe ya Bellart bazalaki kuna. Avant kuto enterrement, Belleville Candy akendaki komona Myriam, akendaki ko visiter ye. Bakendaki ezalaki na mwa pourquoi ba vidéo ezali. Mama Belleville azalaki kuna salaki de senti na ye pour na kokende ko consoler mwana na ye oyo autaki ko perdre sa charmante maman biologique, surtout oyo akufaki. Présence ya mama Belleville ezalaki, tomonaki batanti Marina, bango nyonso bazalaki, en tout cas à part nui wana eza pe na famille Bota oyo ba soutena Myriam. Quand je dis soutena, bino moko boyebi parce que soki mama kofi, c'est vrai, ba famille ezalaka basunga pona kokunda basala boye, mais une chose aussi à savoir eza que bato ebele bayebi Myriam que aza star, bien qu'aza mwana muke, et surtout famille pe obando talela ye yo pe osalaka, surtout osalaka wapi na Bellart Production, bayebi déjà que chez Belleville mbongo malonga ezalaka bafutaka bango bien. Alors famille Bota ya TikTok, grand merci na bino pour na musala obo sala pour na Belleville Candy. En tout cas, bozo sunga Belleville, bozo sunga famille, bozo sunga Bellart Production, na ndenge moko akosakana te. Bandeko na biso pe ya Bellart Production, bana Belleville Candy, bango nyonso en tout cas, ba salaki matanga wana ezalaki ya bango, kande balelaki na Patricia, baleli lisusu na Myriam, babanda ye kokendaka na journée, bati kovandisa ye na pourquoi donc Myriam ayaki ko se retrouver azalaki ye moko te. Et aussi bato famille Bota ba o bazalaki disponible na kin basalaki pe descente na bango epai ya ba Myriam, bakendaki pe kolela na Myriam mwana na biso oyo autaki kobungisa mama na ye. En tout cas grand merci ka ndenge Myriam ye moko aye kopesa merci na ye ya remerciement na Bellart Production, apesi ba merci ebele. Et après aye kopesa ba merci ebele na famille Bota ya TikTok, famille Bota base Londres, apesi ba merci na ye na famille Bota base Afrique, famille Bota Kinshasa. En tout cas que Dieu vous bénisse. À remercier bino penza makasi boende zalaka. Vous savez famille Bota kande tolobaka, c'est de l'amour. Premièrement l'amour, la considération, c'est ce qui est vraiment important. Parce que beaucoup de la famille, mais ceux qui bolingo ezate considération ezate, c'est comme si bozo sale le côté ezalaka bongo, mais ceux qui bozo affichaka bolingo na bino, en tout cas ezalaka toujours bien. Coup de chapeau à Mama Belleville parce que elle-même déjà a trasaka nzela ya bolingo. Je l'ai toujours dit, ceux qui mama azola kisaka bana na ye bolingo te. En tout cas la famille yango bomonaka ba famille ebele panzanaka. Mama nde amemaka bolingo na kati ya famille. Soki mama oza na bana na yo ponaka te non o nalingaka te na bana na yo moko. Yango bomonaka bana tango pe ba bandokola ekozala mutu na mutu osala oya ye. Pourquoi? Parce que déjà yo mama olakisa bana bolingo. Bana bautaka nde na lubungwa mama. Mama mutu abotaka bana.
alors c'est facile yo mama oya ko diviser bana, c'est facile pe yo mama oya ko tia unité na kati ya bana. Yango bomona belle vie kandi azo tiaka toujours bolingo. Soki mwana oya zate ata soki asali mabe akotikala kokende pa ya mwana kingandi abetele lisolo ke omoni mwana kingandi asalaki mabe aolobango te. Soki azana ba remarque ba reproche oya linga sala akozela mwana aya asala ye ba reproche. Soki amoni ke mwana asali mwa likambo moko il faut ba corriger ye en public akosala. Kande bomona ki Aïda na jour ya réveillon Aïda azo sala makelele. Belle vie ayebisaki eke aweza place à comédie. Donc azui ki bon mama na ye ayebi ke place à musala eza place à musala toko sekala makambo susu mais soki ye na place à musala donc vous avez au moins compris que Eza Bongo wana c'est famille Bota Bilar près de production. En tout cas que des chapeaux na biso moko. Voilà. Les lots na ba matière to moni tonton na biso international tonton Kovo d'or aye na moi message ya koloba surtout ko concernant poutine de l'écriture la patrona Kande Boyebi azalara parmi ba communicateur na biso mais alinga kate ba pekisaye afingate ya lobaka zana ba compte à rendre ye moko na bato na ye Belvi asi apekisa alingaka na ye te tonton Kovo d'or azalaka somo ba audio na ye ezali nazotiela bino ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko pona batoto ya Katanga ozana Katanga ozana Lubumbashi plus précisément ba makambo mituka ya kosomba pe ba makambo mituka ya koluwe ozana besoin koluwe mutuka en tout cas benga Gersh biashara pona mariage na yo pona civil na yo dot na yo anniversaire pe ezali bandeko nanga kandenge ezalaka vala natiela bino nanu quelques audios boyoka makambo ya tonton Kovo d'or makambo nini azoloba ngai ya bino mama Ines na ozonga mwa sima pona komeka kosala mwa analyse kaka ndenge esengeli tolanda et on se retrouve juste après toko abaku bino bolukaka nini na famille libota abaku édition na biso ya liboso tosalaki ya batrophée bino boseka biso bolobaki bino bwana ba niveau oyo te mais na kamwe ntango otali deuxième édition na biso epesi bino makasi ya kosala première édition na bino na biboye siko bino première édition na bino bopesa batrophée ndeti ya nini po biso topesi batrophée ya bana na biso tellement ke batravaillaki mingi na batu ope batravaillaki mingi basui batrophée siko bino bana batravaille nini bapublication mpona ete na bafille moto akozwa trophée eza paka Naomi Lo kwa moto akozwa trophée le reste batikali eza trophée bitakalize
Nde boza pe nyonso famille bote sala ederangeaka ka bino. Nyonso famille bote sala ebeta bino ka mabaku. Nyonso famille bote zaka na bien. Ta bo comprendre ki bolanda biso sko bo fingela biso ni. Bo fingela biso ni to za pe bato. Na moni mwana choko asai life na bato bazo finga mwana choko yo kanti loko yo sala yo kisa bato soni ya mutakala ya 5 minutes. Yo ngati bana mba undimo mbala moko ndungu ye ya fier kaka na pemba choko. Yesu masia family bota bozanga maele to bandeki ya olaitaka bato maputa bofingi biso meto moni bino bomolaita maputa. To bandi ko sala ya boye na boye te bino bolaitaka bilamba bolata bino pe bosali yango. To kina ba trouver deuxième édition na biso bino pe bosala en plus pe botango pe ya na mbongo. Ya c'est loko wa bongo eza ba invitation bino ko inviter bato be bino bato basomba yo bolingi bon makasi be poni yomba na boza la mandumba ya mbana tellement ki ba tie via road ya cop mais na biso bobe sa banani ba papa onka ba kopo ba bo ba kindana bana ngo silwa na problème na kovodore trophée tose la kaka to mona banani ba ozo trophée mengai eza na ida ba bete po balanda bato basala mosala kitoko bino bolandi biso po to mosala kitoko mais ba trophée na posa pela na mona bato ba ozo ba trophée na mona so eza ka ya mitaka la dise désolé franchement désolé pena. C'est beau, tous réaliste. En tout cas, Mami si la Bissalou, avec respect, Mami Bellevie, en tout cas, il n'y a pas match. Sur ce point-là, total, la rappel, ils sont tout ça, la émission, total, la rappel, total, théâtre, combien qui toque, ma casse, mais moi, je commis ça, ils ate za bien ningini théâtre famille libo teza bien za kitoko na TV pina utala pina ke théâtre elengi bo ningini nana komi histoire oyo utali penze bo tali film ulandi leso ezo pesa bana kati wana obimbwi awa pena histoire ya kotiri makambo ebeli mais utala pe utala biso boye na SB utali ba film moko boye kaka bandumba baluka kote kuna babutule mutu mobali kote kuna mobali ya na kati lopango moko voisin ko bibana mwasi ya voisin mususu kaka makamba bami kaka makamba ba ya kubutula baninga miba yo mo lobe na o nini pinza franchement mais moi koya koloba keza babe ezate ozo kunisa ngora boye biso ba SB biso ba gunki ya boni boyeko to dans la pire est nga mona van natal na zongi sima na bite so na continue na nzela ya lokuta ona ko sa toujours batuka ki ba film ya SB nteza de alors que eloko amalonga te puis na puis pro minza me jour mkola suka penza moyo tu na ngai ya na teko na mokini na taki wana uzaki analyste mane lo bela makam na ba réseaux sociaux mais yo wana mone ko kosa bato no kosa peuple nanga tala to la qu'il fait ko place na zota 1000 fois ta $1 mami de la Chine quand mon compte dit kana ke kuna kino kufa nanga kuna tana qu'il fait inji boyoki kuna tonton kovodor boyoki kuna makambo auti koloba makambo ba trophée po tomoni bazokomela biso ke baye kokorige nayebi te baye kokorige nini bato mosusu baokoma bokende kolakisa bango shefu yokende bolata leka bango nayebi te aleka banani famille bota eyaka kosala compétition ya bilamba te famille bota eyaka pona musala bana belar bayaka pona misala et aussi une chose il faut la famille toyebaka parce que j'ai comme l'impression que na communauté na biso c'est comme si bato mosusu bakomprenaka likambo te eza na bato mosusu bango bamonaka vie eza kolata
eza pe bato mosusu bamonaka na bango vie eza kolia, bato mosusu bamonaka vie eza ko voyager. Donc mutu na mutu azalaka na sens na ye ya komone la vie. Vous savez, une personne comme moi, na pesaka exemple anga moko, nga na monaka kolata eza eloko pamba pona ngai, nakoki kowelelisa kolata te, wana eza penza nga. Ezala o ba invité nga na mariage, nakende komiboma na somba elamba soki ya ndenge nini pona jour moko ka ya mariage. À l'occasion de quoi? Na olata robe na nga normal, eza mariage na nga te, ona koki kobomisa nzoto te. Le jour moko ka nga na bomisa nzoto na nga, ezaki jour ya mariage na nga, tango na obala. Na lataki robe na nga ya mariage, oyo nazalaki nango posa. Ezalaki très cher, mais na lataki yango. Pourquoi? Parce que ezalaki mariage na nga. Mais o etali anniversaire a mutu, nakende kosombela yango elamba. À l'occasion de quoi? Ataka ndenge to mona boye ba manifestation ya ba trophée. Nalata elamba ya nini o na yebike kutota musala malonga na sala kate. Moni bana famille bota, je dois le dire. Vous savez la famille, ngana ebandela ba kutota na bando sala be émission quand na lobaki yango na émission na nga mosusu. Abana bando sala be émission na bando tala ba théâtre. Ba théâtre ba comédien nyonso, mais la seule personne on a été kota la théâtre na ye mbala liboso, c'était en 2018. Natala ki émission et film na ye. Tango na ye kota la film na ye la famille, nga na zamu Swahili. Raison pour laquelle il y a même de ces personnes va finir à lingalo yebite, oui, j'ai appris le lingala. Na ye koli lingala, c'est comme ça. Mais biso na lubuna na bana lubuya lubumbashi mingi ba théâtre ya Kinshasa to bando landangote. Ezalaki ba kara, pourquoi? Parce qu'on ne comprenait pas les lingala. Sikoyo, tango na yeko se retrouver na place lingala ezali. Et aussi na bando lingala nga ba théâtre lingala. Et j'ai appris le lingala. C'est par là que na banda ki kotala siko ba film na biso ya kin. Tant na bandi kotala ba film ebele na bando tala, mais ya Belvi Kandi na tikala kotala film na yete. Na 2018 jour moko ka na vandi boye na zaki na ba CD ya ba CD na ba série wana 2018 na tie CD na nga ya sika na somba kika na mona ki film batu na yeko somba tango na yeko tia boye film bandi Belvi Kandi azalaki na film wana la famille façon Belvi bomoni na ebite titre ngo na bosani ezaki film moko ka ezalaka na chaîne na ye o bato na bango nyonso na ba Marina Laba ba Diana Makila Belvi Kandi azalaki na libala moko na Da Costa abanaye ko souffrir makasi mais azokosa ka baninga Da Costa nyokola kaye makasi. Film wana ezalaki penza film na nga liboso ona tala Belvi kaka jour wana ezalaki jour na linga Belvi ti lelo na linga ka mwana mwa shoyo na mona ka ba film na